Gilit n'est rien. Oyebi est le côté na IDPS wana le kuta na séance d'état manga. Tu es là sans travail. Tu es là sans travail. Aux parlementaires de Boutilelo. Hein? Au constat la toilette Gilit. Au constat la toilette. Franck Idio Monde a beli liboma. Franck Idio Monde liboma. Bi boloko. Motosoki à côté boloko ndeko keba. Boloko bebi saka cerveau. Lokola côté boloko na ba fimbu kabila bete azoki sa bete mutu e kosala mala muté Franck Idio. Et puis akolo bazalo mumbiste. O motete la zoba boy na mona na mté. Lo ba caméra zong sa moyo Giliti yo. Banda ko isa mbongo ba directeur bo bisa kati ya boloko wana. Bazong si eza combien? Bo pesi combien? Bazong si ni. Ba directeur bo uti ko bimisa wana ba dossier ya caméra. Ba pesi mbongo ngo ezali wapi. Donc procès yo ba osala caméra za pseudo procès et le côté ba kotika na bango ye eza cope ya Chilombo na caméra. Ba Chilombo uti ko kamata plus de 650 personnes na mbongo amboka. Abimi na moli bana kina maona Union africaine. Tama kamata kina bango eza mbongo amboka ki IGF asali mosala enquête ni IGF amini. Lokola bino beaucoup bana misala ba Rwandais. Kotanga ba kutu kombo Etienne Tshisekedi parce que l'idéologie de Etienne Tshisekedi akufa nango. Kotanga bango te. Na IDPS wana nde bozali wana botikala na idéologie rwandaise. Je suis Hervé Matata, le coordonnateur, il y a place à résistance, il y a Massina Quartier, Trodor Tchangou Mobimbao, Bogomo, na résistance et Simba Mina Maboko Nangai. Ndeko Elenge Mobali wana, heureusement, za pasteur. Soit il pasteur, maningos la un grand violeur. Oui, za pasteur, soit un pasteur, maningos la un grand violeur, ndeko Nangai Foiba. Ndeko wana, toko eba te soki mutu komiko sala ndenge ni IDPS soyebi bien mingi na kati ya parti na mona 10e rue. Bazala na bitidi ya kosala politique na komela lotoko. Oko mona mutu akoloba ba soye ko pumbwa na sima ba kwiti. Makambo aleki na mission o alobi vraiment ndeko mona mboka eza soni monene. Yo ko vanter IGF na télévision. Okoloba ke IGF ko sala musala nango boyeboy. Mais yibi na bino nanu ya IDPS. Kamata moto lokola eteni longondo. Akamati mbongo wa mboka lié lokola nguba. Mbongo wa coronavirus. IGF asali musala ni. Enquête moza dirigeante na cadre wana. Bakamati Gilbert Kankonde lié mbongo wa ba policier. Po aza moto ya IDPS na lobi na bongo. Est-ce que IGF akiko mener enquête moko kuna? Awa Chilombo uti ukamata plus de 650 personnes na mbongo wa mboka. Abimi na moli bana kina maona Union africaine. Tama kamata kina bango. Eza mbongo wa mboka ki IGF asali mosala enquête ni IGF amini. Alors, tangu bosali sous dépassement budgétaire. IDPS bolie mbongo dépassement budgétaire. Mosala nini ya malonga oyo IGF asali pona koluka. Kokolane na makambo wana. Ndeko boya katira TV po kosaka ba congolais. Et puis on bête tout le gouvernement wana eza gouvernement ya peuple d'abord. Wapi bilanga ya peuple. Ata mbumalisango ya peuple le bolona. Le peuple d'abord yo gili totie bato komena musala yo. Botie komena bato na musala. Le peuple d'abord boko sana peuple. Bokamati boko gérer mboka na ndenge ya moyibi. Yo a pas changement de kotika. Théâtre bolingo memela biso wana to yebi déjà. Gouvernement ezali kaka bato bazali kaka oyo wana bazalaki akala. Moto lokola Mende bato akabila premier ministre botie wana moto akabila te yo Giliti Novani wana oyebi te ke moto anaza moto akabila moto anaza moto akabila pona kozala directeur na kati ya Jekamine nommé par Kabila oko exception le loter azali moi ndeko botika baje oyo ezali zemi ya mibale e monani na miso ya bato ke bozali kosala théâtre bino na Kabila bo changer kaka ba pion le président Eli Martin Fayulu biango. Vous avez déplacé les pions, vous avez trouvé un nom. Le corps a dit que vous IDPS pour Tchaki, Chilo, Mopanzi, Likolo. Le Ngola Makambo, FCC Cash. Commissaire, Luka Kombo. Yango wana Luki Kombo, Sikaboche, Union sanitaire. Oh, biso to bien. Mais, bato batikali wana zabe il est maman encore. Il y a système à Kabila. Bolobi Makamba John Numbiawa. Yero anakuna John Numbia Zaliawa. Makamba Shebe, Tele to Sugiwa. Tikaka Koloba Makamba Lokuta, Koya Koloba Makamba Likuta na TV. Yo koloba na biso que Martin Fayulu a retravaillé na Adolphe Muzitu.
Adolphe Muzito azali moto peut perdre jamais en aucun jour Adolphe Muzito atikala kozala moto Kabila. Adolphe Muzito auti na Palou azalaki na contrat na PPRD na cadre ya coalition au basalaki mais ko bateke Muzito za moto Kabila. Tiens, o ba ko betela tolo ba projet ya Transco wala nani asali yango. Nani atika ko la mesa. O le ba ko betela tolo ba bancarisation ba biloko tout ba ko lo balelo. Tika lokuta, bozali bato lokuta, bozali loko osala te. Gilite, je ne pense même pas dos ali wana niveau d'études. Na comprendre te. Yo ti lezo yeba te ke mbongo wa mboka eliami. Ti lezo yeba te ke no peuple azo souffrir. Bana kelasi wapi. Bokati université, bokati makambo nyonso. Kelasi ezali te. Yo ko le raté faut ko beta tolo lokola ke. Chilombo akamataki ya bongisi mboka tolobi donc clairement ndeko soki boko sala ba jeu boko mona ba aventure wana boze ko yana ngo biso to yebi déjà biso na ri biso to na ri to lingi simplement to libérer mboka oyo na bana misala ba rwandais gouvernement boko sala wana ezali gouvernement ya volonté ya Kagame avant bo tia premier ministre le ko salami Botindi François Beya a quelque moment Kabila yo na Rwanda to ebite et puis eloko salama qui avant gouvernement nommé premier ministre wana oyebi mais na bitumbe bimaki na kati ya Katanga ba botoli aéroport ba botoli radio ya RTNC mboka pression Kabila tshebilo pression soki botie moto na ngate to kokata Katanga na kati ndemo bangi botie moto bozana Kabila Chilombo baza fabriqué par Kabila akotika Kabila te est-ce qu'il y a gagné ma première mboko ozo beta tolo ko ba union ya salité gouvernement sikizali ko bima makam botika loenge la kisabiso ndo zali wana elangani Chilombo lobi aloni ya peuple la kisabiso soki bozolo taboye ba kena suka na yango to ko tuna bino eloko ni bosali li peuple bankoba botina katkata nzela soti moto ndenge bosali peuple mais yeba lokola bino bokomi bana misala ba rwandais kotanga ba kutu kombo Etienne Tshisekedi te parce que l'idéologie de Etienne Tshisekedi akufa nango kotanga bango te na IDPS wana nde bozali wana botikala na idéologie rwandaise boko sala posta ba rwandais nyonso Kagame boko yambela biso ya Rwanda bofongoli compagnie aviation rwandaise et ko ça 9 voyages 5 la nuit 4 la journée bako yiba biloko mboka bako piller mboka bokamati bozongisi coopération bilatérale na Rwanda au Mobutu Kata banda 1974 lokola bolingo servir ba semeki na bino lokola boyebi ke bango nde bobala tala makambo ko salama bato bako kufa na jour à Saint-Valentin mwasi ya Chilombo ko kamata okelo kobina rumba na mwasi ya Kagame boke ko sekali wa bande ko na biso makila bande ko na biso makambo malamu ko sala wapi école de guerre olobaki ba vio matisaka likolo suyo yo bokoloko comme président Union africaine ba boma 44 congolais na territoire Rwenzori otiko ça c'est ba jeko sécurité boloko ka yango te paix na kati mboka ezalité chômage crise partout na ba domaine nyonso eko simba te bino bokola biso nini IDPS c'est beaucoup ça biso te toyebi bo échouer lamentablement aujourd'hui l'aigle visionnaire. Le symbole du changement, Martin Fayulu vous dit, a dévoilé Bino. Il fait un combat contre pour la décolonisation mentale. À Lingito Longwa, à cette époque ici au XXIe siècle, Tokoroz a néocolonisé. Chilombo tu restes néocolonisé. Tirelo. Ce qui est battu, bande qu'on a vu sur africain de bako utiliser Bino. Mais le corps a beaucoup confiance dans Rwanda. Peuple a kola qui sont à Tumbaka rwandais. Et le corps yo quand même Rwanda banda ko lo déjà banda kala les Nyamulenge sont nos frères le corps ça ba to IDPS Nyamulenge ba ndiko na bango mais biso peuple ko to bité bino ba to lo ko ba giliti to ko la kisabino nzelande ya kokima mbangu parce que beaucoup misi ba Rwanda bandiko na boti ko sana vie peuple congolais banda boko tibilezani bilan boko lo baté et le côté mais boko le kanté boko tia munoko makasi bato ba ko pesa bino makoki ya kolobana te ba journaliste ya lelo boy bokende osala reportage kuna ata na kati ya bitume ko bunda na beni bola ksaso makambo eza osala makuna gilit ni rien oyebi elo côté na IDPS wana lokuta na sianze tamanga
Tu es là sans travail. Tu es là sans travail. Aux parlementaires de Boutilelo. Hein? Au sala la toilette, Gilit. Au sala la toilette. Parce que ton 2 ans, je n'imagine pas aux hommes salawap. Bino te comprendre que l'IDPS est coquille vide. Vous avez la minute de à chaque fois, tu as nommé à cause soit Nangambo ya FCC, soit à quelque chose diaspora. Donc, Bino, on a la majorité. Jeunesse à IDPS, jeunesse foutie. Vous avez la terre. Vous avez signé au la terre. Bon, vous avez la Zongi sa classe totale yo, sobo mo balate, zongi sa classe totale yo. Oko wa série de grèves aux enseignants. Comment tu vas sima coronavirus? Bon comment tu vas sima coronavirus? So moto appelle si ordre classé zonga Martin Fayulu. So qui ba zongi c'était le 22 ba ko kabisonyo surtout. Toko bima na nzela pe toko lata ba uniforme. Toko lata ba uniforme toko tambola. Et so qui to bimina balabala toko zonga lisute. Toko bien clairement. Toko bima na nzela. Il a fallu simplement Martin Fayulu appeler ça ordre à distance. Ndeboto ça vous avez pas ventilé. Vous avez pas ventilé. Président ni yango atanga classe ko linga bana bafana na ndako. Boye éviter que kela sipe ko pekisa mona na coronavirus. Boye éviter que kela sipe zali malamu. To comprendre que bino bozali na complot na ba Rwandais. Complot na bino ezali bobo ma éducation ya congolais pour lobi ba Rwandais baya bakamba biso. To yebi. To ça bazoba te. Muto s'attaquer l'éducation. Or biso to yebi très bien. Soki oningi Oboma peuple, tout un peuple. Il te faut Oboma éducation en gros. So Oboma éducation de l'Onyango. On commence à la pont service à Rwanda à niveau. Rappelez-vous, Tango RCD Goma, à Goma, à Satakana élève. Il a fallu élève battre la marche, ne Roubaix a échoué. Vous voyez bien, très bien. Qu'est-ce que tu as à voir avec l'éducation des peuples congolais? Qu'est-ce que tu as à voir? Bape subi no mbongo awa ya gratuité dans cinéma bokamati bolier lelo bo sali si ba ONG boke na ko wasoni ba 1000 francs par ménage na babana pour auto prise en charge ya gratuité dans cinéma to yebi ngeso to grouper sa mbongo wana terre soko lobeli ba Rwandais IDPS a côté ba Rwandais soko lobeli IDPS ba Rwandais ba côté yango donc bino bo sali complot contre la RDC et to ko laksa bino que mboko ezaya bisote. Bolo bela kutu kombo Lumumba te, bolo bela kate parce qu'il n'y a rien de Lumumbiste na kati na makambo bolo bana. Transco wana soki bato ba ko ebate. Bazana nyongo ya partenaire na banfo ba kokisa mbongo ba pesa. Donc il faut matisa coût de transport. Na lobi na yo que Tshilombo bazana rien comme idéologie à peuple d'abord. Akosala yango d'autres kende. To ba di ko mataki. Okomona akobanda ko matisa biloko tout poids lukazo mbongo. Eloko ezo sanga bango za mbongo bakamati balie mbongo lokola nguba basisi mbongo à l'état dépassement budgétaire donc makambo ezali moyen ko lobezalité donc ozomona wana ko matin transfert matina no tero ko matina 2500 na émission très bien et ko matina 2500 intérêt à peuple exact Tshilombo travail pour l'intérêt des Rwandais pour ezakop ezakop Vital Kamerhe ti bakanga wana ezala cop sacrifice mwana mai vanda na mbongo tolier vanda na wana toko sa peuple congolais to buba peuple congolais to c'était voilà moto yiba ki mbongo procès wana lia mbongo ebele biango plus de 300 000 $ bima pour refuta bazuzi e bomam e bomisa pena moto zuzi mayele yani akufa procureur akufa na procès wana donc bakamata kamera bakeko tshai wana po lisolo leka mbongo amboka ezongite yo ko ba caméra zongisa moyo gilitio banda ko isa mbongo ba directeur bo bimisa kati ya boloko wana bazongisi eza combien bo pesi combien bazongisi ni ba directeur bo uti ko bimisa wana ba dossier ya caméra ba pesi mbongo ngo ezali wapi donc procès yo ba sala caméra za pseudo procès et le côté ba kotika na bango ye eza copie ya Tshilombo na caméra ba kamata ki ba lengi mbongo procès à 100 jours. Ils arrivent pour rebondir ma bonne na mabota na bango. Donc ils arrivent bon mboka basaki na jeba yibi. Franck Idio Ngonde a beli liboma. Franck Idio Ngonde liboma. Bi boloko. Moto soki akoti boloko ndeko keba. Boloko bebi saka cerveau. Lokola koti boloko na ba fimbu kabila bete azoki sa bete mutu e ko sala mala muté Franck Idio Ngonde. Et puis akolo bazalu mumbiste. O motete la zoba boy na mona na mté. Hein? Motete la zoba boy. Ako fingisa
école Patrice Emery Lumumba. Et puis a commis MLP Lumumbiste. Papa Oza Lumumbiste te. Lumumba a travaillé jamais na impérialiste. Lumumba kufa pour impérialiste. Chilombo kokote la wana na Kabila baza ensemble te. Soki okoluka poste luka yango na malembe na toyebi ke mpia ke betio makasi bando uta ba boloko wana mbongo te. Ozoya koluka ata ministre luki yango kala tozoyeba. Diongo soko kende koluka poste okende koluka malembe. Tika président élu Kimia, tika Martin Fayulu Kimia, bossa la politique na bino du ventre ya moyibi. To comprendre que beaucoup de biso peuple. To tambola la bino to kanisa kwa bossa batamalam. To banzaka te boya batamalam. Yo diongo yo, tango bakangi ba na boloko biso. To landili ka boloko tito quel niveau. Tio bibi na boloko wana. Eza mesure de décrispation. Ba Fayulu muto ba signate. Le loko benga Fayulu ba signer pepe. Tango ba signaka mesure de décrispation ko na boloko. Bazaki batamalam. Awo koluka poste panzi monoko komi ko finga président Eli Martin Fayulu. Motete la zoba lokola yo na yebina na mona na te. Oko fingi sabatete la diongo. Soki omoni libomo ebandio zonga catch. Tika politique eko simba lisusu te. Vraiment tika politique. Soko pe ba kisi ya mandona osimbaka kuna eko mobeliso mutu. Papa ndeko tika politique kende seni pepende yo. Ndeko mona mboka. Jeunesse foko yebaka mingi ezala état d'esprit. Jeunesse est là âge, et ça état d'esprit. Jeunesse nini? Jeunesse à Kabila. Moto a vendu na Kabila. Le plus proche ya Kabila. Soko boko yebate moto wana. Pourquoi ma isika wana moto anomai na Jekamini za Kabila? Aza poulain na ye. Ye muta fabriqué. Loko la petit lombo ba fabriqué. Donc Kabila ebi se bonga na fabriqué yo po na ngape na nini na fabriqué. Apprécié. Moïse Katumbi Tchapwe na Kabila bazali les gens na makambo ko sala liboke na basali union de Katangé union Katangé zwana basali pourquoi seulement oya lomwe wa uti Katanga oya yo kota uti su Katanga elakisini bikolo musuba to ngeli basate okamati elo ko te kozala te oyo wana ezali boyokani ya ba Moïse Katumbi Tchapwe na Kabila na cadre union Katangese bakamati mwana na bango oyo ba aza teinté aza teinté na saveur ya Kabila na couleur ya Kabila aza moto oyo aye ko sala pompe na Kabila ba masquer des peuples congolais ba ke ko lokote na kati ya boulangerie ya Kabila ba ye na ye lokola ba yeba ki bato yeba ki ete ba ka lokola aza moto asika te moto wana moyibi monene astavaye na Jekamini ba yiba mbongo ya Jekamini ye na yuma. Tango ari ministre sport a démissionné quand c'est akutana na bato oyo terrain akutana na bango c'est simba kate et puis que démission musu ba poussa ka moto na politique ba pousser te rezo yi ba mbongo mi démissionner et ça la kate ko démissionner c'est quoi mais biso to biso que non autinde na machine ya Kabila idéologie azana ngona kate za ya Kabila donc libala bosembo ezongi lisuma kasi entre Kabila na Chilombo message ezali semoko ndeko biso oyo boko talaka awa na kati ya Kinshasa bino bato wali banda boye ba ete biso bitumba ebandi komba ebandi parce que komba na biso eza déterminé pour na ko chasser ba Rwandais na bana misala na bango lokola ba Chilombo na kati ya Congo ko benga na bato nyonso ba ko freiner développement ya Congo ko libérer mboka lokola Patrice Emery Lumumba lobaki l'histoire du Congo ne s'écrira qu'au Congo bitumba ebandi si pas les 27 tokozala déjà na nzela pona kokende kokebisa Vincent Karega soki bazongisi classe te biso nyonso na balabala bana classe ba enseignant biso to étudiant biso nyonso na balabala pour réclamer yango bitumbe bandi alors tokosenga na bino bato ba musika boyebi ete awa Kabila akomisa mboka na lokoso ya mbongo akomisa peuple pauvre pour utiliser osombaka moral na ye awa pe bakomi kosala la politique de débauchage soki bamoni oza fort bakomi kosala la politique de débauchage tosengi na bino bosunga komba po ete tolonga komba tobenga na Kabila na Chilombo na ba Rwandais oyo bazosalela Kabila na ba Chilombo donc c'est-à-dire ça. Numéro de téléphone nous avons encore plus 243 81 59 28 392